Sango ya pasi, sango ya mabe bandeko nanga matanga na communauté na biso. Matanga epa ya biso ba congolais, matanga bandeko nanga na kati na biso kande boyebi na lobaka toujours soki matanga ye moyen to pekisaka matanga ezate, moyen pe to lobate ke non matanga koya kote na biso te ezate. Po ye moko nzambe apesaka biso pema, ye moko nzambe azwaka ngo. Bandeko nanga lelo tozoya kolela elongo na Inosbi. Eske batigre na batigres bazali? S'il vous plaît soki bozali kaka makelele. Komela biso pe bisika nini ozolanda mama na bino Etoiline Ines TV. Soki ozana ozana bandundu komela biso, soki ozana banzangungu komela biso, soki ozana France komela biso, ozana Équateur komela biso, ozana Katanga Lubumbashi komela biso, bisika nyonso oyo kolanda biso, s'il vous plaît bo komela biso na ba commentaire. Na sepelaka toujours tozo sala émission, tozo sala analyse, tozo pesa information, toyeba na bisika nini bozali. Lelo bandeko nanga toye na sango ya pasi, sango ya mawa concernant artiste na biso, star ya mboka na biso na kombo ya Inosbi bandeko nangai. Après kokufa 2 ans passés, ezaki 2 ans, ils ont 2 ans parce que na janvier à 2027 de ekozala 2 ans oyo mutu mosusu azaki pene ya Inosbi kombo na ye nani na bosa na kombo na ye makasi yepe abandomi benga balume akufaki na nzela ya mai akenda ye konaje na baninga mosusu eyaki kosala ke akokaki te akufaki. Lelo lisusu toye kovanda bandeko nanga kaka na communauté, kaka na groupe ya Inosbi, mwana mosusu ya mwasi auti awa kotika biso. Bandeko nanga kombo ya mwana mwasi kombo na ye eza Wilfried Mande. Wilfried Mande aza bongo pe leki ya comédienne na biso pe tiktokeuse ya tongo na kombo ya Milagros, babenga ye Milagros. Bandeko nanga aza bongo leki na ye ya makila na ye ya tata moko na mama moko. Donc matanga eza na côté ya ba musicien, matanga eza na côté ya ba tiktoker, matanga eza pe na côté ya ba comédien. Donc na tous les 3 côtés, tous les 3 coins matanga eye kokwela biso. Bandeko nanga esalamaki ndenge nini abelaki eza nini ekomeli ye kande boyebi. S'il vous plaît soki okoti sika na page na biso na chaîne na biso ya YouTube, veuillez vous abonner aussi massivement. Tongo bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Sala commentaire na yo, salelanga partage, ngana linga toujours ba partage na bino, na sepelaka na ba partage na bino yango esalaka ke makam na biso ekendaka liboso na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo toye na dossier awa ya mwana na biso leki na biso ya batu bandeko nanga tanti na batu kande boyebi na kombo ya Wilfried Mande bandeko nangai nzambe yango liwa oyo eza lisusu nini, yango liwa oyo eza lisusu bandeko nanga mwana na biso na kombo ya Wilfried Mande kandenge ezalaka na tongo alamukaki pe ayaki kozwa moto na ye. Biso nyonso toyebi moto eza moyen ya transport surtout na Congo na biso. Congo na biso ba moto ekomi mwa mbangu surtout soki oza pressé, soki ba embouteillage eza mwa kili omona la plupart ya bato ba biso nyonso to préféraka mingi ozwi na yo moto pour que okende okoma mbangu bisika ozokendaka. Mwana na biso Wilfried Mande ayaki pe kozwa moto na ye amati na kokende puna bakendaki nde bakendaki kosala accident ya makasi na moto. Tango baye kosala accident bongo baye komeka komema ye na hôpital pour que ba meka un peu ko sauver ye, mais malheureusement na tango bakomi na hôpital ba meki ba docteur ya hôpital na biso ba mekaki partout le moyen etikala nango kosimba te. Yango yaki kosala que mwana na biso Wilfried Mande ayaki kotika biso. En tout cas, na ye nanu ko présenter ba sincère condoléances na famille na ye biologique. Wana to mona ba papa na ye, mama na ye, bandeko na ye abasi ya mibali, bandeko na ye makila. En tout cas, mama Etoiline Ines TV aye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances na ye moko Inosbi, président ya batigre, papa ya batigresse, toyo ko présenter ba sincère na biso condoléances epa na yo, nzamba lola apesa yo makasi
kande bosala ki featuring zembo na bino bimaki kutu kitoko. En tout cas nzambe ya mawa, nzambe oyo ayokelaka bato mawa apesa yo makasi. Bandeko na nga kandenge toyebi ba sincère condoléances na communauté congolaise. Bato ebele, bato ya TikTok bayebi ye, ebela bato bayebi Wilfried Mande. Soki bokomika na TikTok bomona azalaka kutu na ba abonné ebele, azalaka na bato ebele balandaka ye. Je sais que mbutu déjà esi ebandi na communauté na biso, vu que communauté na biso ezalaka communauté moko ya ba problème. Toza na communauté moko oyo ezalaka kaka o balobaki, o mutukingandi abomaki. Communauté na biso eza communauté teke ndenge tomonaka bato mosusu mutu akufi bozoya na ba condoléances na bino bato bazolela na sincérité nyonso. Communauté na biso ezalaka bongo te. Communauté na biso ezalaka communauté moko oyo bato balukaka makambo. Ye kutu d'ailleurs yenda bomaki ye, ye kutu d'ailleurs yenda liaki ye, kutu d'ailleurs yenda salaki boye. Communauté na biso ezalaka matakita. S'il vous plaît, bokomi kotambola déjà na kombo ya Inosbi, botika Inosbi kimia. Inosbi azalaka na ba capacité te ya osimbaka bomutu ya mutu. Azalaka na ba capacité te ya kobomaka pe bato. Il faut eloko toyeba ta soki kande tolobaka na ba famille surtout biso ba bantu biso ba congolais tozalaka toujours soki mutu akufi na famille na bango eza na mutu moko aza na succès totambolaka nango kaka ye mutu sacrifier ye. Pour que mutu akufa il faut que accord nzambe salima. Soki nzamba ndimi ke no mutu kinganda akufa kokufa. Soki nzambe nano ndimi te mutu wana kokufa te. Ezalaka bongo. Botika Inosbi Wilfried Mande azaki na famille na ye. Azana bitumba ya famille na bango o elandaka bango. C'est comme ça. Baza na famille parce que boyebi il faut toti yango na mutu ke grande sœur na bango azalaka tiktokeuse likolo nango lelo akoma na ye comédienne. Akomi na ye comédienne oyo azo pesa lelo na Congo na biso babiso tosala ba émission tolobelaka ye déjà. Ao pesa déjà makambo. Il y a pas longtemps, pas même 2 ans, grande sœur na ye ba publier ki ye awa. Bato mitema mabe na soki botali bien. Ezaki ka bato pene ya mosusu ba membre famille. Ezalaka toujours bongo. Alors, soki lelo Wilfried Mande aye kokufa, to banda kotia teke no yango wana Inosbi nde asalaki. Tango Inosbi abandaki carrière na ye biso nyonso tomona bisika Inosbi abandaki. Biso nyonso tomonaki eza kutu teke no nga mama Etoile na ya kobetela bino lisolo na koya kobetela bino lisolo te. Po biso nyonso toyebi bien, très bien même parcours ya Inosbi. Inosbi parcours na ye toyebi abanda na makambo ya Vodacom. Na Vodacom nde bisika oyo nzambe alola yaki kotia loboko lelo to yaki koyeba Inosbi. Donc soki Inosbi aza na bakisi si foke aboma abandana ko boma na famille na bango soki na famille na bango azo boma bango te bato alibanda akoti ko boma bango te soki na ba famille na bango kindokeza te. Et puis na sia mokilio il faut toyeba soki mutu akufi bien sûr na Bible nzambe penza aloba na koma na Bible ke no mutu akoti ko kufa à partir à 75 ans mais na génération ya lelo bato bazokufa ba jeune mosusu to tuna katomi tuna kabiso moko ba jeune bisimba bitala tala biyoka yoka parce que lelo ba jeune lelo bakomi na bisimba na lobi te ke mwana na biso asimba ki bisimba te mais génération ya lelo yango ekomi kosala ke makambo oya ba 75 ans ekomi ko s'appliquer lisusu te bato bakomi kokufa. Il y a de ces personnes bazo kufa parce que kaka motema mabe ya baninga motema mabe ya bato kane bomona bato mosusu bazo empoisonner ka bango matin midi soir. Donc eza réalité oyo ezo salema na Congo na biso. En tout cas totika motema pe molimo ya mwana na biso Wilfried Mande ekende kopema nango na kimia. Totika ba makambo na biso oyo biso ba congolais tolingaka kobanda parce que déjà possible bandi. Botika mwana bato akende kopema na kimia, akende na ye kolala na kimia. Nzambe ye moko a décidé ainsi, Nzambe ye moko a permettre que non Wilfried Mande akende kokufa akende kozongisa motema na ye molimo na ye plutôt botika ye akende kozongisa molimo na ye. Totika ba makambo oyo biso ba congolais to bandaka nango botika pe Inosbi avanda batu bakufaka na ba famille na biso ya de batu o bazokufa na ba 10 ans ya de batu o bazokufa na ba 2 ans bazali eza te ke no bango baza basumuki bango wana nde balekisi bango te eza ye moko nzamba talika mwana peut-être akoti kobeba mwana peut-être kana ndenge ezokende le mabe malamu akende na ye azongisa molimo na ye.
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh, biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga Gersh, biashara. Bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, me muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara. Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Sango ya pasi, sango ya mabe bandeko nanga, matanga na communauté na biso. Matanga epa ya biso ba congolais, matanga bandeko nanga na kati na biso, kande boyebi na lobaka toujours soki matanga ye moyen to pekisaka matanga ezate, moyen pe to lobate ke non matanga koya kote na biso te ezate. Po ye moko nzambe apesaka biso pema, ye moko nzambe azwaka ngo. Bandeko nanga lelo tozoya kolela elongo na Inosbi. Eske batigre na batigres bazali? S'il vous plaît soki bozali kaka makelele, komela biso pe bisika nini ozolanda mama na bino Étoiline Ines TV. Soki ozana ozana bandundu komela biso, soki ozana banzangungu komela biso, soki ozana France komela biso, ozana Équateur komela biso, ozana Katanga Lubumbashi komela biso, bisika nyonso oyo kolanda biso, s'il vous plaît bo komela biso na ba commentaire. Na sepelaka toujours tozo sala émission, tozo sala analyse, tozo pesa information, toyeba na bisika nini bozali. Lelo bandeko nanga toye na sango ya pasi, sango ya mawa concernant artiste na biso, star ya mboka na biso na kombo ya Inosbi bandeko nangai. Après kokufa 2 ans passés, ezaki 2 ans, ezokende 2 ans parce que na janvier à 2027 nde ekozala 2 ans oyo mutu mosusu azaki penepene ya Inosbi. Kombo na ye nani na bosa na kombo na ye makasi, ye pe abandomi benga balume, akufaki na nzela ya mai, akendaki konaje na baninga mosusu eyaki kosala ke akokaki te, akufaki. Lelo lisusu toye kovanda bandeko nanga kaka na communauté, kaka na groupe ya Inosbi, mwana mosusu ya mwasi auti awa kotika biso. Bandeko nanga kombo ya mwana mwasi, kombo na ye eza Wilfried Mande. Wilfried Mande aza bongo pe leki ya comédienne na biso pe tiktokeuse ya tongo na kombo ya Milagros, babenga ye Milagros. Bandeko nanga aza bongo leki na ye ya makila na ye ya tata moko na mama moko. Donc matanga eza na côté ya ba musicien, matanga eza na côté ya ba tiktoker, matanga eza pe na côté ya ba comédien. Donc na tous les 3 côtés, tous les 3 coins, matanga eye kokwela biso. Bandeko nanga esalamaki ndenge nini, abelaki eza nini ekomeli ye, kande boyebi. S'il vous plaît soki okoti sika na page na biso, na chaîne na biso ya YouTube, veuillez vous abonner aussi massivement. Tongo bozo sabonaka bongo, bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Sala commentaire na yo, salelanga partage, nga na linga toujours ba partage na bino, na sepelaka na ba partage na bino, yango esalaka ke makam na biso ekendaka liboso na ndenge moko ya malamu. Voilà.
Lelo toye na dossier awa ya mwana na biso leki na biso yaya ya batu bandeko na ngai Tantina batu kande boyebi na kombo ya Wilfried Mande bandeko na ngai nzambe yango liwa oyo eza lisusu nini yango liwa oyo eza lisusu bandeko na ngai mwana na biso na kombo ya Wilfried Mande ka ndenge ezalaka na ntongo alamukaki mpe ayaki kozwa moto na ye. Biso nyonso toyebi moto eza moyen ya transport surtout na Congo na biso. Congo na biso ba moto ekomi mwa mbangu surtout soki oza pressé soki ba embouteillage eza mwa kilikili omona la plupart ya bato ba biso nyonso to préféraka mingi ozwi na yo moto pour que okende okoma mbangu bisika ozokendaka. Mwana na biso Wilfried Mande ayaki pe kozwa moto na ye amati na kokende puna bakendaki nde bakendaki kosala accident ya makasi na moto. Tango baye kosala accident bongo baye komeka komema ye na hôpital pour que ba meka un peu ko sauver ye, mais malheureusement na tango bakomi na hôpital ba meki ba docteur ya hôpital na biso ba mekaki partout le moyen etikala nango kosimba te. Yango yaki kosala que mwana na biso Wilfried Mande ayaki kotika biso. En tout cas, na ye nanu ko présenter ba sincère condoléances na famille na ye biologique. Wana to mona ba papa na ye, mama na ye, bandeko na ye abasi ya mibali, bandeko na ye makila. En tout cas, Mama Étoiline Ines TV aye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances na ye moko Inosbi, président ya ba tigre, papa ya ba tigresse. Toyo ko présenter ba sincère na biso condoléances epa na yo Nzambe alola apesa yo makasi. Kande bosala ki featuring zembo na bino bimaki kutu kitoko. En tout cas Nzambe ya mawa, Nzambe oyo ayokelaka bato mawa apesa yo makasi. Bandeko na nga ka ndenge toyebi ba sincère condoléances na communauté congolaise. Bato ebele, bato a TikTok bayebi ye. Ebela bato bayebi Wilfried Mande. Soki bokomika na TikTok bomona azalaka kutu na ba abonné ebele, azalaka na bato ebele balandaka ye. Je sais que mbutu déjà esi ebandi na communauté na biso, vu que communauté na biso ezalaka communauté moko ya ba problème. Toza na communauté moko oyo ezalaka kaka o balobaki, o mutukingandi abomaki. Communauté na biso eza communauté teke ndenge tomonaka bato mosusu mutu akufi bozoya na ba condoléances na bino bato bazolela na sincérité nyonso. Communauté na biso ezalaka bongo te. Communauté na biso ezalaka communauté moko oyo bato balukaka makambo. Ye kutu d'ailleurs yenda bomaki ye, ye kutu d'ailleurs yenda aliaki ye kutu d'ailleurs yenda salaki boye. Communauté na biso ezalaka matakita. S'il vous plaît, bokomi kotambola déjà na kombo ya Inosbi, botika Inosbi kimia. Inosbi azalaka na ba capacité te ya osimba ka bomutu ya mutu. Azalaka na ba capacité te ya kobomaka pe bato. Il faut eloko toyeba ta soki kande tolobaka na ba famille surtout biso ba bantu biso ba congolais tozalaka toujours soki mutu akufi na famille na bango eza na mutu moko aza na succès totambolaka nango kaka ye mutu sacrifier ye pour que mutu akufa. Il faut que accord Nzambe salima. Soki Nzamba ndimi ke no mutu kinganda akufa kokufa, soki Nzambe nano ndimi te mutu wana kokufa te, ezalaka bongo. Botika Inosbi Wilfried Mande azaki na famille na ye, azana bitumba ya famille na bango oyo elandaka bango. C'est comme ça. Baza na famille parce que boyebi il faut toti yango na mutu ke grande sœur na bango azalaka tiktokeuse likolo nango lelo akoma na ye comédienne. Akomi na ye comédienne oyo azopesa lelo na Congo na biso babiso tosala ba émission tolobelaka ye déjà. Aopesa déjà makambo. Il y a pas longtemps, pas même 2 ans, grande sœur na ye ba publiaki ye awa. Bato mitema mabe na soki botali bien ezalaki ka bato pene ya mosusu ba membre ya famille ezalaka toujours bongo. Alors soki lelo Wilfried Mande aye kokufa to banda kotia teke no yango wana Inosbi nde asalaki. Tango Inosbi abandaki carrière na ye biso nyonso tomona bisika Inosbi abandaki. Biso nyonso tomonaki eza kutu teke no nga Mama Étoiline ya kobetela bino lisolo na koya kobetela bino lisolo te. Po biso nyonso toyebi bien, très bien même, parcours ya Inosbi. Inosbi parcours na ye toyebi abanda na makambo ya Vodacom.
na Vodacom nde bisika oyo nzambe alola yaki kotia loboko lelo to yaki koyeba Inosbi. Donc soki Inosbi aza na bakisi si foke aboma abandana ko boma na famille na bango soki na famille na bango azo boma bango te bato alibanda akoti ko boma bango te soki na ba famille na bango kindokeza te. Et puis na se ya mokili oyo foto yeba soki muto akufi bien sûr na Bible nzambe penza aloba na koma na Bible ke no muto koki ko kufa à partir à 75 ans mais na génération ya lelo bato bazo kufa ba jeune mosusu to tunaka to mitunaka biso moko ba jeune bisimba simba bitala tala biyoka yoka parce que lelo ba jeune lelo bakomi na bisimba simba na lobi te ke mwana na biso asimba ki bisimba simba te mais génération ya lelo yango ekomi kosala ke makambo oya ba 75 ans ekomi ko s'appliquer lisusu te batu bakomi ko kufa ya de ces personnes o bazo kufa parce que kaka motema mabe ya baninga motema mabe ya batu kane bo mona batu mosusu bazo empoisonner ka bango matin midi soir. Donc eza réalité oyo ezo salima na Congo na biso. En tout cas totika motema pe molimo ya mwana na biso Wilfried Mande ekende kopema nango na kimia. Totika ba makambo na biso oyo biso ba Congolais to lingaka kobanda parce que déjà bosi bobandi. Botika mwana batu akende kopema na kimia, akende na ye kolala na kimia. Nzambe ye moko a décidé ainsi, Nzambe ye moko a permettre que non Wilfried Mande akende kufa akende kozongisa motema na ye molimo na ye plutôt botika ye akende kozongisa molimo na ye. Totika ba makambo oyo biso ba Congolais to bandaka nango botika pe Inosbi avanda batu bakufaka na ba famille na biso ya de batu o bazo kufa na ba 10 ans ya de batu o bazo kufa na ba 2 ans bazali eza te ke no bango baza basumuki bango wana nde balekisi bango te eza ye moko nzamba talika mwana peut-être akoti kobeba mwana peut-être kana ndenge ezokende le mabe malamu akende na ye azongisa molimo na ye ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko